Chers amis internautes, partout dans le monde, ici quand ces hommes bino vraiment, bambote na bino vraiment, les amis sunga molobeli na bino, Angelos beauté naturelle, na yeli sous liboso na bino vraiment pour na kusela bino lisu vidéo oyo. Na information mususu tu na uti kozwa lisusu ya on baki à chaque fois na nous information na toujours ko informer bino na ko na pe ko informer bande connaissance wazomi na surtout na Congo pour na base la penda bien informer ba o nini izo linga ko koma na Congo nini oyo kanamba bongisi lisusu penza pour na peuple congolais bande konanga yi vraiment na pesi bino ba mbote bande konanga nyonso bolanda nga na Amérique ba o bolanda nga ipe lisusu penda na ba Europe ba o bolanda biso pe en Afrique donc ba mbote belé bande konanga na pokwa lelo vraiment naza na mingi te ya koloba na bino na yeka kande lisusu ko globela lisusu bande konanga nyonso tu ba congolais o bazomi vraiment précisément vraiment na mboka Congo na Kinshasa bande konanga na minute o tozolo ba oyo ezali vraiment na bande kona biso oyo babenga kanga o bayebisa kanga ezapela ba quelques militaires na biso ba ope baza pe na besoin ya changement pour na mboka wana balingi vraiment que non Kanambe vraiment a quitté na pouvoir quoi, a quitté na pouvoir talaka kabazana makasi ya kolobate minduki kutu baboto la bango donc ningiza awa ya ngwana omoni à chaque fois bazo benga nga bazo komela nga baza vraiment ko informer nga yangwana na yeli susu liboso na bino na pokwa lelo pona ko yebisa bino bandeko nanga bandeko nyonso tu o bazomi vraiment na kitona. Donc bandeko na biso bazomi na kitona ya basoda na biso bazomi na kitona na moment oyo basoda rwandais vraiment donc batondi na kitona na ndenge mukete bakota ki na ndenge kitona kande na salela ki bino video ya liboso ndenge na annonce ki na bino que non basoda rwandais bakota ki déjà na mboka donc na minute basoda rwandais bino pe bona na ba réseaux sociaux mususu baza déjà vraiment na kati vraiment ya base ya kitona donc tellement que baza na base ya kitona donc eza na quelques militaires o ba benga kinga ba yebisinga o baza déjà na libanda ya kitona donc bandeko wana vraiment donc parce que babi babenga kinga ba kominga babi maman Ange il faut ça la vidéo oye bisapina bandeko na biso nyonso tout o bazwami na Congo o informer bango parce que na minute o biso na kitona toza danger na kitona awa et puis naza pe ko annoncer les choses na bandeko nyonso tout o bazwami tout autour vraiment ya kitona wana o oza la bandeko kuna na kitona famille na kitona na minute oyo ba meka nanu ko déplacer moi mukie bandeko nyonso o bazomi bandeko na bango bazami ma tout autour ya kitona wana ba meka ko déplacer nanu balongo nanu pembeni ya kitona wana batika nanu bandako na bango ba meka nanu ko déplacer parce que na minute oyo ndenge tozolo ba oyo donc eza ya koyinda akuna na kitona parce que na kati ya nini kuna donc basoda angola pe baza pe na tout autour ya kitona donc eza lokola ba rwandais baza na kati bangolais baza libanda donc na minute o kala mingi te bokoyoka donc ekobeta na ndenga mukete ekobeta na kitona yango wana na telemi na yeli lisusu kolobela bino toujours molobeli na bino mwana musala na bino oyo donc na s'engagea na nga pona ko informer bino po toza na souci ya mboka na biso tokende liboso bandeko na nga bino mobotala oyo ezoleka na Congo bino bozomona oyo ezoleka na Congo bandeko na ngai ba information oyo nazozwa oyo eza na bandeko oyo baza na souci ya mboka eza pe na basoda oyo baza na souci ya mboka tozala batu ya sentiment te totel makana ba micro na biso te tolo bakaka ba bêtise na ba micro na biso eza malamu te soki pende ya solo mboka na biso oyo eza occupé te ba soda rwandais wana baye kosala nini na Congo ba soda rwandais wana bazoluka nini na Congo en tout cas eza passe eza mawa nazoyoka mawa surtout na papa Eliezer ozopesa nga mawa pe pasi komona yo bandeko na yo na Kasai bazokufa butu pe lokola moi yo papa Eliezer oza wana toujours courir derrière Kabila ba oyo baza kokumisa yo ba oyo bazokotela yo nga nazoyoka bango mawa papa Eliezer parce que bandeko wana nyonso tu bazobetela maboko wana fo bamitunaka question soki ya solo penda yo okombataka penda mpona Congo okombataka penda pouvoir ya Kanambe jamais ozoka viso kendaka poto peuple congolais bofungola misu komona ndeko Eliezer azoka ba visa akendaka ba poto wana
kende zonga parce que aza na service ya Kanambe. Boyeba yango lelo Papa Eliezer aza na service ya Kanambe. Tia kendaka ba poto wana. Il faut faire attention à la diaspora tout. Bozomi na ba France, bozomi na ba Belgique, bozomi na ba Allemagne, bozomi na ba Londres, bozomi partout. Ba diaspora tout, bozomi na Europe, na Amérique. Bokeba na Papa Eliezer. Papa Eliezer ndenga zona asa toujours na service ya Kanambe. Jamais botikala déjà comme on a Papa Eliezer afinga Kanambe. Atteindre la pouvoir ya Kanambe. Kanambe oaso ko mbande ko na Kasai. Butu pe lokola moi. Ngai ange na sa Kasai te, na sa Kasai tenga ange. Mais je parle, mais on va passer ya ba Kasayen parce que baza ndeko nanga, baza ba peuple congolais. Yango sala kanga passe, yango bozo nanga chaque fois. Nazo sala ba vidéo nanga. Banda le lobo yeba ke bandeko nanga. Oyo bino boza derrière Eliezer. Bozo kumisa Papa Eliezer Tambwe. Un jour, beaucoup regretter parce que Papa Eliezer a son la vérité té. Parce que ceux qui vous comprennent déjà le langage naïe, ombo kalabiso et c'est infiltré nanini. Tant que mboka na biso toza occupé na ba Rwandais. Tellement que mboka na biso et comme pays moko occupé, yamana ozomona que non, yamana tozo mona ba infiltré na biso za nani. Eza ba Rwandais. O ba koti na kata mboka na biso. O ba zo boma biso. Oh, aussi ça peuple congolais. Bande konangai, bon partager vidéo oyo. Bande konyoso basomi tout on a kitona. Babi mana kitona. Oh, bafana banda ku batonga banda ku nango kuna. Babi mananu en attendant parce que oh ngana lobby oyo. Kala mingi te bokoyoka nini oyo ngi koleka kuna na kitona parce que Kanambe ba soda Rwanda ba kiti déjà. Kagame pesa ki ba soda ebele ba yaki donc ba soda wana ba panzani. Bapandi ba soda bazala kitona misusu bazala oh atako toujours balaki oh bakoya sur la forme batama boma bandeko nanga ba bengi nga bakomeli nga pe ba changer je parce que balanda ki vidéo nanga liboso na salaki bandeko nanga bo ngomona ka batu moko na pembeni na bino boko mona pembeni na bino sota kozala na moto na pembeni akozala appareil ya enregistrement oh nyonso tu bino bozolo bana kwe moko botelemaki oh place moko bozalaki na butu bakoya kozongela bino basala ba appareil ya enregistrement ndenge bazawana. Ba changer G, ba kota ki lisusu réunion, ndenge na zolo ba boye aner, ba tunyo so saka na aner, ba kendeki ko kamo na bango matoyi pa Kanambe. Kanama kamo li bango matoyi. Ndenge nini mwana mwasi wana Angelos wana. Oya sala ke misa vérité plus, ayebi makamuto sola ki na kulus ndenge nini. Na ye Jeannette. Oya sala lokola mobali mwana mwasi aza mobali longma mabeboye. Okoma ko konzo lelo na Congo wana. Mwasi mobali wana auti ko beta même ba autorité basala na aner auti ko benga bango matoyi ndenge tosuna solo bana bino boye bandima kite basola fuite oyo ma pe ko continuer kaka ko bima bande ko nanga bokeba soko telemi na kwemoko omoni ndeko moko boye alati propre alati kepi akitisi mo elongi na ye yebake ba o wana eza ba Rwandais bazo tambola batipesi mo ba appareil enregistrement bayoka oyo nyonso tout ba congolais basolo bana kwe nyonso na quartier nyonso tout bande ko nanga il faut faire attention bokeba nga izo sala nga pasi bande ko nanga izo sala nga pasi pona ni biso ba congolais to lingani te pona ni to lingani te lokola ndeko moko boye na mona ki akote na commentaire nanga na esala nga pasi azoba nga po onde ko mwase komi ko basuma kama papa Ngwanda awa. Mais Ngwanda c'est un Congolais. Papa Ngwanda c'est un Congolais. Papa Ngwanda le makambo vrai. Alors makambo solo. Ce qui est le combat oh écoute va trouble écoute va makambo belé. Et ça pour ba o ba ningi ko lia ba kanyaka. Ba ningi ko lia ba mbongo wa Kanambe. Bazo bunda combat on ba vanti ba hôtel ba poche na bango. Toi qui ne peut pas être son paille. Yo kasi atali lo papa yemba chance loko pamba ngoka ovandi ka bopa ba choma lo ministre boy ba chope déjà boy non classe pe kontaka na fi bandeko pona nini biso komba oyo pona ni boniko boma komba oyo bandeko nanga pona nini boniko boma komba oyo bandeko nanga na minute on azo yebisa bino bandeko nangai bokeba mise en scène comme makase papa Eliezer Tambwe comme une mise en scène makasi papa wana
mise en scène leki et pas na ye azotala bandeko oyo bazokufa na Kasai te azomona ba okanamba azoboma te nayebi te bandeko na nga soki naloba ndenge nini nayebi te yango soki bomona telemi lisusu na poka lelo nasali lisusu video mosusu mpona kaka koavertir bandeko na nga bacongolais oyo nyonso tu bazwami na kini bandeko na nga il faut faire attention. Il faut faire attention, il faut faire attention. Ndenge zaboye ba changer G. Meto timbeli lisusu G na bango. Ba bimisi yango lisusu ba komelinga. Boke banande patu nyonso bokomona bango balati ba chapeau. Pembeni na bino. Bazala motorola appareil enregistrement pembeni na bango. Masolo nyonso bokobeta. Bakoya na butu, bakoya ko menacer bino na ba quartier na bino. Et puis na koyebisa lisusu bandeko nyonso ba soldat. Bandeko nyonso ba soldat bozwami na Congo. Bandeko nanga. Botala ndenge ba Rwanda bakomi kosakana na bino bandeko nanga basoda ezosala pasi pe mawa onga na soda nazoyesa pe na colonel Elvis pe place azawana alanda exemple Kanyama alanda exemple amoni Kanyama ndenge akomi amoni Kanyama ndenge bakomise na suka. Donc, yé pe kozala ndenge wana. C'est le moment bandeko nanga ba soda nyonso tu ya Congo. Botel bisa binduki na bino. Omoni soda rwandais nyonso tu. Ovanda kanaye na camp. Mukolango yindi na kin. Parce que azo yindi sa. A se décidé a yindi sa. Yango moni akena base tuna na kitona. Atie babiloka mabe na kitona. Et puis ndenge za wana. Aloni pe babiloka mabe ba kwen nyonso tu. Donc, ndenge zawana, yango somo na basoda ya Angola, baye balandi baye pona kokota makambu oyo. Pourquoi komona ba militaire mususu ba kokota makambu na biso? Entre ta biso moko basoda na biso tozali. Ndeko na bino moko soda, muta komelinga makambu oyo ndeko na bino soda. Alobi mama awa na kitone ezabo mama panza message mama video na yo awa tozotala yango mama panza message oyo sindale bandeko nyonso tu bazomi pemela kitona batika bandaku bana ba mama papa bakende nanu kote mususu kovanda en attendant nanu parce que on sait jamais kaka mikolo oyo bokoyoka ya minene mikolo oyo kosala makuna na kitona eza nini loko ni desila kate Obinga na yoka passe na bino bandeko na biso basoda Elvis ngaso ki nazalaki na place na yo colonel Elvis melengai ange oyo mena boma kabila Elvis pourquoi ko sala G na vie na bino moko na ya bana na bino bozo mona Congo on ndenge so kenete bozo mona ngote na bino basoda na biso basi ba PNF boza kuna musala bino eza nini onga PMF obima kaka gangi na makambo ka buzoba PMF okoko sala quelque chose te pour na Congo onga colonel sala quelque chose bunda pour na Congo banda okoma wana ozoka sur fonction te ce qui kabila peste namba peste bino fonction mbala moko 2 jours 3 jours poison abomi bino. Lelo colonel van na zawapi nana boma van basode bele bakota mabele nana boma bango eza pasi mandeko nanga eza pasi ba chef coutumier na sengi na bino ba chef coutumier nyonso tu ezala ya ba Congo ezala ya Bandundu ezala ya Équateur bandeko nanga ba chef coutumier nyonso tu ya Kasai kindoki na bino eza wapi ba chef coutumier kindoki na bino eza wapi soki boza bina bandoki ya solo chaque tribu na Congo wana ba chef coutumier nyonso tu bona kisa kindoki na bino vis-à-vis ya Kanambe akite mboka wana tika mboka wana en tout cas bandeko nanga eza pasi bandeko nangai pardon na bondeli bino bo partager video oyo bo yebisa na bandeko nyonso tu basala bandaku na bango bakitona wana bakite bandeko nanga bakite muto oya komelinga message oyo aza soda bandeko nanga eza pasi pe mawa na minute oyo aner baza ya kolela
aner bazo comprendre te ndenge nini makambo na biso zo bima libanda ndenge nini nyonso tozo sala zo bima libanda bande konanga au soulèvement populaire tout ça la soulèvement populaire moment ngonde yango yo ezala yo soda ezala civil congolais moment ngo ça la soulèvement populaire yango yo tant que na moment oyo bango rwanda ba yo telisa banduki na mboka la biso bino ba ono soto zomi na Kinshasa kuna na ba commune différents oyebi place soda rwanda boka fandaka kota bomaye ozalaka na locataire te o locataire moka koti kuna na ba Swahili azala ko ba rwanda baza mu Swahili lokuta boyeba yango bandeko nanga bakomi kokota na bandenge ebele ndenge ezawana aner ndenge ezana ba uteki kokamola bata aner matoi bakamola ki bango matoi pona video oyo bandeko nanga zowa zotonga bandaku azotonga ba flat botela minene ba Janet oyo kanambe ba monter belé na banque bayaka na nini bandeko nanga oh non bato o bayaka fuma bayaka na bango fuma bazalaka na bango kutune loko te lelo bakomi na mbongo peuple congolais zo souffrir bato o bazo sala misala bazo souffrir bandeko nanga na moment oyo nazo yebisa bino Congo eza yako yinda la minute oyo eza yako yinda la minute oyo na Congo bandeko nanga bo partager video oyo bandeko nso baso mina Kinshasa yo mtosa bandeko na Congo tindela ya la messenger o tindeli ye oyebisi bango o mso basa bandeko nango pembena kitona baye bana ko quitter la moment oyo parce que Kanambe a se décidé Kanambe a lobby ou bien ye ou bien Congo. Parce que Azan a besoin, il y a biso ma congolais te, mais Azan a besoin de vos unabiso. Moutuloko la Kagame. Kagame, toi tu n'as rien à voir avec les Congolais. Tu as rien Kagame. Arrête d'embêter les peuples congolais. Arrête Kagame, arrête, je te dis. Arrête. Bande konanga mutaboye. Azon ti na soda na ye. Na mboka na biso, azon combattre biso. Tala mutu bimba amoni mona moso a telemaki pour la composer candidature tala nga publier ni pour ba tuka ba mona ke mona moso za moins sérieuse to voter to ça donc alingi kaka ye na pouvoir ba sanguinaire o ba génocidaire bande konanga na kosa bino teko na minute o la kin na ba Congo kuna na Congo na ba Congo na kitona na baza kitona eza ya koinda basola na biso kunyoso ko bazaki na kitona o bakuta ki bango ke basola bazaka na kitona babotola bango tu minduki bazana eloko te bandeko nanga moma oyo komi moma oto telema moma oto banga te bandeko nyonso tu bozomi na Congo bo telema bo bunda pona mboka na bino biso presque oza awa pe na mboka oyo pe Maroc eza pe na ba Sénégalais pe bayaka ba bundaka pe na mboka o Maroc lelo be biso to zupe bandeko ba yeko bundela biso to ko soutenir ba soldats oyo ba ko Angola o ba yeko combattre pour pouvoir Kanambe pour acquitter mboka na biso bandeko na ngai eloko na kosenga na bino bandeko na ngai na kosenga na bino bandeko na nga botelema bo partager video oyo bo partager yango yo muto mesana ko finga yo muto mesana ko ba parti pi ya buzoba na moment o Congo zo kena ko kufa na moment o Congo zo kena na danger yo muto liko soutenir ba bêtise à Eliezer Tambwe olingi ko soutenir Eliezer o Eliezer azoloba c'est faux et archi faux parce que ninga ça c'est un vrai collabo au carré mbongo ngo peto ça la ngoni mutu normal zo senga visa aya poto bazo pimele Eliezer azo kenda zo zonga parce que il travaille avec Kanambe bino basi bako kota finga Kanambe afinga kama ministre ba PDG batu misusu bande ko ngai ndenge za awawa Eliezer il travaille avec Kanambe Eliezer aliaka mbongo ya Kanambe totika sentiment yo muto moni mabe na minute oyo etali yo nga na so défendre mboka na nga Congo je défends mon pays moi je na so défendre ngo
Ce que mon ima je m'en fous de toi. J'aime Congo, j'aime mon pays. Je suis fière d'être congolaise. Et puis, il y a besoin de menacer dans le téléphone. Il y a besoin de un message. Il y a besoin de un numéro inconnu. Ce que ça me solo, au kanama futa kayo mbongo. Kanama pesa kayo mbongo. Po o no tala ko boma ko eliminer ba o nyoso to ba telemelaka. Pouvoir a kanambe. Yaka na ndaku nanga. Avant ngai ange. Na boma kanambe na ko banana yo. Et puis na suki na ye. Ngape place na zana komi na suka. Ngape na lembi. Comment on peut bande ko na biso ko kufa. Comment on peut ko violer basi. Et comme il est anormal. Et comme il est anormal. Bande konanga on a zakina on a poko lelo yango wana. Ozip vidéo oyo. Partagez yango s'il vous plaît, partagez vidéo oyo. Surtout la bande ko basomi tout autour à kitona. Bon partagez. Oyo uche pa ndeko na biso soda. Ndeko na biso soda mutakomi. Abimi na ye na kitona. Abimi na kitona ndeko nanga. Bon partagez vidéo oyo. Eza somo bon partagez yango. Pour la bande ko nyos basomi na kitona. Bon partagez vidéo oyo.